yango moni so tobito kota na ba église ebele okomona commerce o ezo sala man église. En tout cas nous disons non. Vous comprenez? Donc ba voler bazoya koteka na kati wana. Donc il comprenait quelque chose qui pasteur na yo atekelaka mai. Plus grave encore, azui photo ne akangi a multiplier azui ake kotekela bandi pour batiango na banda kuna bango. Donc des pasteurs comme ça ce sont des voleurs. Donc baza ba arnaqueur. Vous comprenez? Donc bazui ba l'huile ake na Lidl asombi l'huile. Par exemple, les Arabes 2 €, 1,70 €. À Jean-Watiangona, Bamilanga, Mike, aïe côté que la yango batou, soi-disant, c'est l'huile d'onction. L'homme prudent voit le mal de loin. Déjà, la Bible nous interdit, il y a qu'à se répéter, il y a qu'à ça l'huile d'onction. Vous comprenez? Ah bon? Oui. Donc, la Bible est déjà interdit ça. Oui. La Bible interdit ça. Moutaouko ça n'a jamais l'huile d'onction au Nzambe aebisaka na Moïse. Déjà, il faut que l'huile d'onction au bon basal et la geza lokuta. Vous comprenez? Parce que l'huile d'onction ils ont formé na 5 plantes. Vous comprenez? Parce que bon bazoara juste l'huile d'olive. Vous comprenez? Et les 4 plantes au eti kaliwana. Et pourquoi bosal les angoté? L'homme prudent voit le mal de loin. Que Dieu vous bénisse. Une très belle question opposée à Zamba Pambolo vraiment. Le lot au mona ba makambo ebele dia ba fiche ebele et comme déjà ko salama. Vous comprenez? Tout soit kaka moko déjà au dia ba tambolaka nango mingi. Au mona bazoya balobi ke donc les 31 il faut ils à la veiller. Vous comprenez? Soit 10 ans que Nzambe soki abatele ou soit disant ba misusu ndenge to dénosaka déjà ba message ya père. Vous comprenez? Il y a ba bostra, il y a ba maman langue et tout ça. Pour bango kutu ba raté les 31 ba raté. Oh il y a veillé le kola ke Nzamba donc Nzamba batela yo et tout ça pour ça balia yo te na décembre. Tu vois? Côté ba ngo bazana. Donc il s'attend à tikio pendant ce qui janvier ce qui tinini aoya olioka na décembre. Donc ils ont mal compris les écritures ou soit bazo bangi sande bana ensemble. Thème ebele salemaka au mona et surtout bazo lobake c'est la nuit de la traversée. Vous comprenez? Ça, au monde, on a ba église ebele. Vous comprenez? Donc, cela veut dire que l'isaba nan zambeke nanu ba traversate. Traverser, cela veut dire quoi? L'homme prudent voit le mal de loin. Calendrier romain, ba utiliser on a makambo nzambe, na makambo Bible et zo balanate. Est-ce que tant bozo zela le 31 décembre pour bobele la bonne année? Est-ce que et pas Nzambe? C'est le calendrier prophétique Nzambe. Est-ce que tous à la paix na lo la paix est le 31 décembre? Au monde déjà ils a faux. Vous comprenez? Pourquoi na lobby que to traversaka nuit na biso ya traverser o elekaka ezalakande na midi? Parce que Jésus-Christ sur la croix, la Bible dit que Okomona, il était vers midi. Vous comprenez? Baninga tango kokie. Papi gene tolobe la vie. Papi gene. Papi gene tolobe la vie. Je suis sauté par Nazaraka moninga na yote. Ngai se béni kopoko lipo kuluti ya baleki. Nazaraka moninga na yote. Pena kotika la kozala moninga na yote. Papi gen tolobe la vie. Mister Siatoul. Nazaraka moninga na yote. Papi gen tolobe la vie. Est-ce que y a moninga na yo? Toto za baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totika la kozala baninga. Papi gen tolobe la vie. En gros, Jenny, Papi gen, nazara moninga na yote, Papi gen. Nazara moninga na yote, Papi gen. C'est impérateur de Jaffa qui fait le Frenchman. Papi gen tolobe la vie. C'est nazara moninga na yote. Est-ce que nazara moninga na yote, Papi gen tolobe la vie. Azalaka moninga na yote. Je suis pas ton ami. Papi gen tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwen par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi gen tolobe la vie.
Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolo bela ville. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois, peintre, Washington, grand pays. Papi Gen tolo bela vie. Papi Gen tolo bela vie. Nazalaka moninga na yo te, Papi Gen. Moi c'est pas ton ami, hein. Nazalaka moninga no te bi. Bayuma, wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen yo ebite, azalaka moninga na biso te. Ngai mobusu. Na Napoli, nazalaka moninga na yo te, Papi Gen. Nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolo bela vie. Grand prêtre. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Molode. Tolo bela vie, Papi Gen, Papi Gen. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Sami Mokili confirme. Tolo bela vie, Papi Gen. Nazalaka moninga na yo te. Mobile pembe. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité. Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Uniché Banzé, la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour de produits exotiques africains, antillais, latinos et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname, poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Uniché Banzé vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente des pagnes de haute qualité à un prix très abordable. Notons que Uniché Banzé met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous. Venez nombreux car chez nous, les clients est roi. Nous sommes sur Guincestrate 92A 9300 à l'Ost. Et Guincestrate 52 9300 à l'Ost. Contactez-nous au plus 32 53 860 390. Uniché Banzé, la fleur du jour. Uniché Banzé, la femme intelligente. Bayate Barata. Awa chez Mama Uniché Banzé. Awa nyonso. Bino moko bomoni chez Mama Uniché Banzé. Nyonso ezali. Ya kolia, ya komela, ya kolata et en plus
restaurant na bino pe ezali boya ebele bokosepela nyonso ezali boya ebele bokozala desite bokosepela. na bino tolobe la vie officielle. Merci na bino nyoso, merci na ba o ba partager ka ba vidéo na biso, merci na ba o ba like kaka. Bino ba oyo bo benga ka pe biso pour na moi conseil. En tout cas, to yambaka bino toujours. To tchaka numéro na biso wana pour biso to yambaka na biso. To tchaka numéro wana pour na to yambaka. Moi partage wana et ça la rappelle moi bien. Moto ya boya ko yamba téléphone yebaki azana problème biso na problème mututi. Voilà. Là encore une fois, nazo yamba notre frère Rodrigue. Nazo yamba lelo parce que tozo kende vers la fin de l'année. Place oyo makambo sala makamwa mingi. Je crois que yazali moko ba serviteur de Dieu oyo aza ko dénoncer pe na ndenge na yo. En fait, yazo tinda pe batu vraiment na nzela ya nzambe na ndenge ya bien. Alors na yambi to me kosola. To ba chaque fois awa la porte grandement ouverte pour na bande konyoso oyo okozana na besoin kobenga biso ozamosa na nzambe songolo pakala, n'hésitez pas de nous appeler benga no biso numéro to tchaka wana pona bino benga biso to partager et puis to koyebande to sala. Frère Rodé, bonjour. Bonjour mon frère Papigen. Bonne santé. Par la grâce de Dieu ça va. Qui mieux allé? Qui mieux allé? Na sepelale na mona rabo et bilongi mseza so munyo mo sentir que longueur de longi na esengo, hein? Amen. Problème so mona mo na kake ndo mo na ka mo kake non ça dit ah kutu ko meka ko tata demande te. Ah oui, hein, c'est ça. Bon, la Bible est hôtel Sabso soyez joyeux. Donc je suis dans la joie. Donc voilà. OK, bah émission de tout ça là, est-ce que vous avez un coup de fil? Tant vous avez un coup de fil, vous avez un feedback. Oui. Bon, je bénis le Seigneur, le roi Dieu, parce que émission tout ça là qui la majorité babenga ce sont des serviteurs de Dieu aussi. Donc quant à moi, je salue déjà mon papa, donc la Belgique, le pasteur Yves Nima, donc Moutouna Opet. Pasteur Yves, je te salue. Donc voilà. Donc en tout cas, donc voilà. Donc la majorité peut ba conseil et belé. En tout cas, au monde qui est beaucoup plus dans le partage. C'est ça les enfants de Dieu. Quand oyo ki muninga ou oyo ki ndekona yo langage o to yoka likolo o comprendre. Donc tant muninga zo lo bango o comprendre que o isa la voix ya maître o to yoka likolo. Donc il voit on ande mte sangisa abiso. Parce qu'il faut que ici sur terre, on a deux trompettes où il fallait sonner. Première trompette, ils allaient à rassemblement. Et deuxième trompette, ils allaient pour le départ. Donc voilà. OK, voilà. Alors, les lots au Memelibiso, Sangoni lo Memelibiso, pour yom toyer na basangona yo, Sangoni lo Memelibiso. OK, les lots sangotoye nango parce que il faut tout ça là tout. Bimisa ba na nzambe na ba ignorance na ba forme nyonso surtout na ba forme belé yango toza pe belé hein. Déjà je salue mon frère Ezekiel Simboku, que Dieu le bénisse par rapport à travail à Zosala. Donc voilà. Yo c'est bien mon mieux ça. Bon, déjà moi je suis pas pour quelqu'un mais le problème est ça que nazali pour na Yesu Masia. Vous comprenez? Mais démarche n'endenga zo sala batunion surtout ou déjà bandi ko dénoncer. En tout cas Azan a raison parce que tout on ne peut pas citer tous ces noms là. Donc batouana vraiment basé en zambété wana vraiment vérité parce que tant où yazo dénoncer azoya na babilo ko belé. Mais moi, je regarde aussi leur enseignement. Enseignement, il y a batouana, nous surtout il y a zotanga. Au monde qui est enseignement, wana, ils ont propriété pour la ban Zambie. Donc voilà, c'est ça. Voilà. Alors lui, le Memeli Bissonini. Donc il est l'autoyer ko
kotelemela lelo bamakambo nyonso tu oyo ezwi temps ya ebele yake bato nyonso tu bazoya ke fin de l'année, vous comprenez? Donc, il faut ko soutirer en fait bana nzambe mbongo. Yango toye côté les mela déjà makambwana en avance, il faut que bana nzambe ba comprendre quand même que vi o biso nzamba lingi ezalakande que to pesa le corps, âme na biso et pas en nzambe. Vous comprenez? Parce que la Bible zoloba que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Alors que dans le livre de Romains chapitre 12, premier verset à 2, la Bible dit « Je vous exhorte à offrir vos corps, vos vies comme un sacrifice agréable et saint, donc à Dieu. » Donc, ce qui est important, c'est de donner ta vie à Dieu. Donc, c'est ça. Ou soit, comme je peux dire, pour notre côté, na début déjà tout expliqué, action de grâce. Le vrai action de grâce, c'est de donner ta vie à Dieu. C'est ça. Ce n'est pas l'argent ni l'or. Parce que la Bible dit que notre Dieu, il est riche déjà. Donc, azana or, azana tout. Donc, il n'a habité mbongo ni nyokopé sans zambe, ou yokosepé sa motema en zambe. Mais, et loko et c'est de prendre ta vie de donner à Dieu. Donc, en d'autres termes, fini mon boulot, fini kuluna, ma vie je donne à Jésus. C'est ça que nous avons besoin. Tant que nous avons na l'évangile moko ya koya ko c'est-à-dire ko boto la mais ko escroquer ba na nzambe ngo expliquer ni par là si ko to kotamba mo. Non, ko escroquer déjà il faut to kota. Donc il terme au tozo exploiter les lots et zalake le vendeur du temple. Vous comprenez? Donc il n'attend écriture nazana mukanda ya Matthieu chapitre 21 verset 12. Yesu mutazoloba. La Bible dit Matthieu chapitre 21 verset 12 où je lis la parole de Dieu. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa le table de changeurs et le siège des vendeurs de pigeons. Verset 13, la Bible dit, et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Vous voyez? Donc, le temple de Dieu, ils ont la maison, il y a prière. Vous comprenez? Ils ont la maison, il y a prière. Vous comprenez? Là, dans l'ancienne alliance, mais aujourd'hui, les temples de Dieu, ils ont la bisoba dans Zambé. Parce que dans Mukanda, il y a un correcteur, Bible Zoloba, vous ne savez pas que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, Dieu habite à nous aujourd'hui. Mais les lots, na ba assemblée na ba église locale ndenge tozo kende bazo zwasiko biso ba temple ya Nzambe ba komisi yango commerce ba komi ko teka siko kati na biso. Vous comprenez? Yango moniso to bito kota na ba église ebele okomona commerce o ezo sala man église. En tout cas nous disons non. Vous comprenez? Donc ba voleur bazo ya ko teka na kati wana. Donc il comprenait que ce qui pasteur na yo a tekelaka mai. Plus grave encore, a vu photo ne akangi a multiplier a vu a ke côté que la bandi pour bâtir na banda kuna bango. Donc des pasteurs comme ça ce sont des voleurs. Donc ils baza ba arnaqueurs. Vous comprenez? Donc il ba ju ba l'huile a kena Lidl a sombi l'huile. Par exemple les arabes 2 euros ba 1,70 €. A Jean Tiangona Bamilanga Mike, aïe côté que la yango tout soit disant c'est l'huile d'onction. Déjà, la Bible nous interdit, il y a qu'à se répéter, il y a qu'à ça l'huile d'onction. Vous comprenez? Ah bon? Oui. Donc, la Bible déjà interdit ça. Oui. La Bible interdit ça, mais ça n'a jamais l'huile d'onction au Nzambe, aïe bisaka na Moïse. Déjà, il faut que l'huile d'onction au bon basal et la geza l'okuta. Vous comprenez? Parce que l'huile d'onction ils ont formé na 5 plantes. Vous comprenez? Parce que bon bazoara juste l'huile d'olive. Vous comprenez? Et les 4 plantes au eti kaliwana. Et pourquoi bosal les angoté? Donc au monique basal l'okuta.
Donc bango baye juste pour na ba ventre na bango pour na ba s'enrichir beaucoup là-bas na ba beaucoup là-bas na bango beaucoup la vie na bango. Donc ne sikoyo awa to kende toi dans le mois de décembre, je crois que le 31 décembre oyo déjà année na biso il y a 2025 aussi là. Alors ba pratique nini oyo les kaka surtout on s'est dit au cours mois au titre comme à la fin de l'année ba pratique nini les kaka na l'église oyo yo zalaka. Très mécontent. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Une très belle question opposée à Zamba Pambolo, vraiment. Le lot au mona, makambo belé, déjà ba fiche et belé et commis déjà ko salama. Vous comprenez? Tout soit kaka moko déjà au dia ba tambolaka nango mingi mingi. Au mona, bazoya balobi ke donc les 31, il faut ils à la veiller. Vous comprenez? Soit 10 ans. Que nzambe soki abateli ou soit disant ba misusu ndenge to dénosaka déjà ba message ya père au comprendre ya ba bostra ya ba maman langue et tout ça pour bango kutu ba raté les 31 ba raté oh ya veiller le ko la ke nzamba donc nzamba batela yo et tout ça pour ça balia yo te na décembre tu vois côté ba ngo bazana donc il s'attend à tikio pendant soki janvier soki ti nini ya olio ka na décembre donc ils ont mal compris les écritures ou soit bazo bangi sande bana ensemble thème ebele salemaka au mona et surtout bazo lobake c'est la nuit de la traversée. Vous comprenez? Ça, au monde, on a une église belée. Vous comprenez? Donc, cela veut dire que Bozota Lisaba Nanzambeke, nanu ba traversate. Traverser, cela veut dire quoi? Que Nazalaki Nangambu Oyo, na traversé Nangambu Oyo. Vous comprenez? Donc, nanu ba traversate. Parce que traversa, moi, Nanzambe nyon surtout ici à traversa. Vous comprenez? Donc, à l'ongwa déjà Katina Égypte, à l'ongwa déjà na boumbu ya Satan, vous comprenez? Maintenant, aya déjà et pas ya Zambé. C'est ça le véritable traversée. Véritable traversée, c'est ça. Vous comprenez? Mais déjà ici, merci beaucoup, n'a pas ça moi enseignement mouké, va tout bas comprendre. Vous comprenez? Tant que tozolo ba nuit ya traversée. Vous comprenez? Biso étant que ba chrétien, tant que ba nan Zambé, bibliquement par là. La nuit que auto traversa, ils allaient aller à midi, ils allaient rater à minuit. Vous comprenez? Les problèmes na bango, bazo soit calendrier romain, ba utiliser una makambo nzambe, na makambo Bible et zo balanate. Est-ce que tant bozo zela le 31 décembre pour bobele la bonne année? Est-ce que et pas ya nzambe? C'est le calendrier prophétique ya nzambe. Est-ce que to zalape na lo la paix et le 31 décembre? Au monde déjà ils ont faux. Vous comprenez? Pourquoi na lobby que to traversa nuit na biso ya traverser o les kaka ils alla kande na midi parce que Jésus-Christ sur la croix, la Bible dit que au komona il était vers midi. Vous comprenez? Au mona que mo lilie kota na mokeli. Vous comprenez? Mo lilie kota na Israël. Au mona ke batu tangu ba panjani ne batu bazo ke kokota na temple. OK, bato ba kokota na temple wana ezala na église. Donc les rideaux ya temple o est déchira. Ezala kande entre les deux soirs. Vous comprenez? Les deux soirs il y a les 31 soi-disant na loba bongo pour ba comprendre parce que naza na prophétie. Vous comprenez? Donc le rideau ya temple o c'est déchira ezala kande yango ne mutekaboli les deux soirs. Vous comprenez? Maintenant tango est déchiré. Donc, batunion surtout au bakota. Vous comprenez? Bakoti ce qu'on a lié très sain. Vous comprenez? Bakati ici, en d'autres termes, traverser. Donc, tant rideau est pas sous qui ba leki rideau ana, et zande que traversion. Vous comprenez? Donc, c'est traverser, comme ce qu'on a ngambo mususu, bakoti ce qu'on a longo na lié ça, bakoti ce qu'on a lié très sain. Vous comprenez? Donc, biso lelo ba chrétien. Vous comprenez? Rideau et temple wana ils ont représenté la croix. Or que pour que osa la sauver, il faut traverser la croix. Ce n'est pas que ndenge frère Nabiso Ayemba, je n'ai jamais vu un homme qui peut passer à côté de la croix, vous comprenez, et rester le même. Non, balekaka à côté de la croix. Si tu passes à côté de la croix, tu n'es pas sauvé. Donc il faut passer par la croix et tu seras sauvé. Vous comprenez? Dans la nuit de la traversée, ils ont rendu par la croix, tout traversant de la croix. Donc, il y a ce qu'on a envoyé. Alors que la Bible il n'y en a pas de condamnation à celui qui est en Christ. Vous comprenez? Donc, ceux qui, aux Olobake,
na bonne année zoya il faut na kata bando ka famille il faut na sala boye po satan aluka kabatu po na kolia yango il faut ki mapanzambe après ce qui fait tcheleki ozongi lisusu les mêmes tu comprendre que ozane na posa ya le côté de la croix. Donc il faut passer par la croix. C'est ça l'enseignement. Maintenant si ko yoneti ndeto kende boye bakoyebisa en fait bakoyebisa batuni na l'église na bango. Bon, na l'église na bango au mona ndenge tozo continuer toujours na thème tochi ko tanga le vendeur du temple. Donc au mona ba pasteur miyibi ke bazali ba okende na bali d'elle. On comprend. En tout cas, excusez-moi na zala un peu radical tu vois parce que eza pona bato yo baza bandeko na ngai oyo yesu akufa pona bango on comprend. Ba okena leader ba sombi ba enveloppe il y a ba 20 centimes et tout ça ba ye ba pesi batu on comprend. On nzamba bateli toute l'année tu vois on nzamba bateli toute l'année donc ndenge zawana il faut bombe masiko mbongo. Donc il y a un bango bazandenge moko na batu ya ba régie nakini tozani batu amai régie des eaux c'est ça bango siko régie des souffles de vie on comprend. Souffle de vie on zamba pesi biso gratuit on comprend. Bango siko il faut balier la ngombongo tu vois. Donc ce sont des vendeurs des temples ba yana ba enveloppe ba kaboli pour na ba soutirer ba na nzambe on comprend. Na enveloppe faut tiani na kati kasi na enveloppe wana faut pesa ba misusu ba lobakio pesa action de grâce. Or qu'il faut action de grâce tu ne peux pas demander l'action de grâce. C'est faux. Action de grâce au moins que mutuye moko aza conscient emsuna makambu na ye mususu mamoni ke a na ko soutenir musala nzambe vous comprenez. Et ça m'a bêté que une sœur ou bien un frère a dit que bon nazana moi 50 € na sungata bachata to bungsata église to chata couleur ça ce n'est pas mauvais vous comprenez. Donc il y a sens wana mais tu ne peux pas faire en fait que demande y action de grâce par rapport à quoi au monde on nzamba batelio toute l'année mais yo moko pasteur nzamba batelio toute l'année yo peut faut payer ça yo sko pesa pa nani donc cette fois-ci ba pasteur bino pena bo pesa ba enveloppe na bino pa bato bo pesa no pe bandimi nga pe nzamba batelinga en tout cas naza bien na famille nga pasteur action de grâce nga na pesa ngo frère tel oyo aye na assemblée azana moi difficulté et ça la bien stratégie za nini ba mema mutu tina niveau pena ba mission pe mbo ba bonke no mo tshelo mo bien pour se pesa nzambe est-ce que nzambe mtozo mbongo kasi le problème est ça au moins que bango ba mi bima banzambe na lobi papi gen pesa nga mbongo moko bo kabela nzambe tangu yo pesa nga na juna tena poche donc ngane na komi nzambe na yo. Tu vois, il y a un moni ba pasteur, bazo zala toujours ba supérieur ya bandimi. OK, pasteur c'est un frère comme tout autre frère dans l'assemblée. Plus grave encore, les mamans pasteurs, soi-disant. Maman pasteur c'est une sœur dans l'assemblée. Aza et l'autre côté, aza ndenge moko na ba sœur surtout. Et l'autre côté, pasteur aza frère ndenge moko na ba frère surtout. C'est juste à recevoir don, il y a parole. Il y a soit tu kokamba. Bon, kokamba, c'est ça diriger, non? Donc, diriger, c'est autre chose. Vous comprenez? Parce que tous les pasteurs, tous les ministres de Dieu, à coquille jamais qu'aux à la dirigeant, il y a une assemblée. Ok, qu'aux à la paix pasteur ou prophète ou quoi, mais aux a œuvrer toujours dans l'église locale. Oyo c'est oyo reconnaître que ministère na yo ce n'est pas un mauvais, ce n'est pas que ceux qui reconnaître le ministère nos pasteurs ou qui me ça l'assemblée na yo parce que na commis déjà pasteur na commis déjà il faut na sala boy yango moni bato na tout bazo boma bato vous comprenez donc bazo boma bato question na ngezali ya miyibi question na ngezaboy ezana ça dit lelo bino boba makambo yo mais makambo sotali ezwa penze sika c'est-à-dire nzete moko ebotama penza muscle nango pena et ses fondements bien na se et puis nzete wana ekola donc neno banini na ba papa o ba yeba nzambe tam susu avant biso ngai na yo to botama batembela makambo te oui na o ba benga ba docteur soki de la parole batembela makambo te mais comment bino bo mona makambo yo bon moi oh mais tu regardes là et là on est salibino qui bola muka bon moi no makamone le kuta fin de l'année c'est-à-dire ba il ba tout message de la peur ba bangi sabatu c'est-à-dire et là on est sali qui bino bola muka. Non, moi je bénis Dieu parce que au moni
N'apesi exemple moko. Nzambe azo déclaré corbeau lokola nyama moko impur. Mais Eli nakata zamba omona ke nzamba tindi corbeau. Donc ayele biloko olia. On comprend. Les autres on ba réseaux sociaux, oui, ce n'est pas des jobs où tu dans ba monde amabe et tout ça, mais aujourd'hui aussi les réseaux sociaux, on comprend. Et ça eloko eye na ya ko veiller ba na nzambe ebele parce que avant à l'époque ba miyibi wana nyo surtout ba bandi wana tout tellement bande ko sala ngona ba église na bango ba ezala qui filmete au comprendre donc yango ba bande ko profiter mais lelo loko le komi filmer et lelo makambu nyo surtout monde déjà est développé au comprendre ba réseaux sociaux ba YouTube ba makambu ebele kochi donc il toujours mona sikoyo misusuko pe efongwa milisusu to komisiko ko comprendre que ah bato yo bazami yibi muto yo alati rouge muto alati noir muto alati bodo to komisiko ko comprendre ba couleur ya bato on comprendre bible zo ebisa biso que on connaît l'arbre par ses fruits on comprendre on connaît pas l'arbre par sa forme on comprendre on ndenge l'arbre sa forme ya l'arbre non par ses fruits on comprendre donc les fruits ezo ala ke ndetinga mutuloko nga frère Rodrigue si vous voulez me critiquer vous êtes libre de venir et tout ça déjà prévané bato ebele tant batala émission ba misusu ba finga ka ba misusu ba sala vous comprendre mais et ça pena bato misusu OK par rapport à ce que nazo loba on comprendre bazo zala loko la ba juif ya béré on comprendre bazo vérifier ba écriture on comprendre moment na bato ebele lelo na ba assemblée ba vérifier kama comité bazo vérifier écriture té yango moni ba pasteur pe ebele o comprendre ba koya sikoyo na ba enseignement ya lokuta ba koya na makambo ebele po ba bi ke ba vérifier té parce que ba sali déjà loko moko ke nga naza pasteur naza leader ya église na leki mutunyo surtout o comprendre vision ya ngai donc il faut bato babanga kaka or que vision za ya nzambe on comprend donc vision ezaka ya nzambe assemblée eza ya nzambe on comprend on qui jamais ko banga mutuloko la yo soit disant c'est un pasteur non on comprend déjà ba pasteur wana pona nga na mona bango baza ba méchant parce que la Bible dit aimez-nous les uns les autres on comprend où est l'amour vous prêchez l'amour dans vos assemblées mais vous manifestez amour vous pratiquez pas donc vous pratiquez amour ça c'est méchant ça voilà. Alors, tout ça, on a ligne au Kende. Amen. Si on enveloppe. Oui. Kamata enveloppe, on a tia 10 000 na kati. Oui. Est-ce que 10 000 a la recommandation biblique, divine, tout ça, on a kaka boula mutu. Bon, ça me pas quitter au lien. Mais quand on explique ça, éteigne zomi na topé ça en banane. Bon. Au fin de 20 ans. Au tcharadim nous chaque fin du mois et tout et nazomi ameya c'est pas bête on peut calculer la bien c'est-à-dire 1/10 quoi et nazomi a son salaire na yo faut est-ce que dimi est biblique na sepeli mingi parce que omoni dimi ezalaka ezeloko moko eza vraiment enseignement moko très profond parce que il faut que le peuple de Dieu ait comprendre eloko moko yango moni nasengaki papa Charles débat nasengaki frère mususu wana nani soki aimé c'est ça aimé Kumbu c'est ça donc nasengaki bon débat j'espère qu'il va répondre donc il répondre qui OK a répondre qui andimi débat OK so pas olinga pona mona répondre jour au que so tourner pour obi ki amoni ke dimi donc ko pesa dim aya to ça la débat sur la dîme aya to ça la débat ya mama kambutu je suis prêt. Au moni babilo kondeti badi mi moi ça côté até ba moi babilo ko ebele et c'est quand même sous moi débat que mutaza pour dîme et moi je suis pas pour la dîme comme ça tokoki ko débattre en bien ba na nzambe ba comprendre par rapport au éclaircissement mais le colo tuninga question na essayer ko répondre mais na ko répondre dans le sens que ba tout ba comprendre la dîme est biblique oui parce que dans la Bible et ça n'a pas ça qui dîme parce que dans la Bible bah commis la dîme on comprend mais par contre la dîme n'est pas chrétienne on comprend donc un enfant de Dieu ou soit un chrétien ne peut pas payer la dîme donc il ne peut pas payer la dîme aujourd'hui la dîme est caduque donc ils ont en actualité moi en Nzambe nyo surtout après sa dîme
ou soit tu son na tanga verser moko pona sili ki sabatu nyon surtout au bapé sa adim. Vous comprenez? Donc nazana mukanda ya Galates chapitre 3 verset 10. Galates chapitre 3 verset 10. Yokande Bible lobby. Toyebi que la dîme c'est la loi. Voilà. Yangwelo na lobby. Donc il natangi car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Donc tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, il est sous la malédiction. Donc mutu nyonso tapé sa dîme aza sous la malédiction. Donc wana siko na linga bongo po ba oya ebele, vous comprenez? Donc le lot toko pe sa dimité, on ne peut pas payer la dîme. Aza sous la malédiction. Donc nenga tchara enveloppe bon wana de yemo malédiction na ye. Yemo ka so malédiction na ye. Donc toza awa. Mais au moment il y avait une sœur déjà un jour na sala émission mona kin na lobela sur la dîme, a lobi nanga yobite ke dimi et pambola ka ngai soki na opesa dimi na pambo makai tout ça. Or que c'est faux et archi faux. La dîme ne peut pas bénir quelqu'un. Mais papa, ceux qui moutou azo pe sa dîme azo devenir riche. Est-ce que moutou ana l'équipe Bill Gates na mbong? Est-ce que Bill Gates a payé sa dîme? Va dire à Bill Gates que commence à donner la dîme et tu seras béni. Va dire ça à Bill Gates, au moins c'est quoi mono ali boma. Il a payé sa dîme mais comment il est béni? Donc c'est ça. Au moment où sous le loco moko baoya, na kota pe, merci beaucoup na question. Na kota par rapport il y a enseignement moko na zoté ya. Je m'appelle le frère Rodrigue Gala Iteko. Donc ils sont tabeti Iteko Gala au moment ba vidéo ba enseignement nyon surtout na zoté ya sur YouTube et Zawana. Donc actuellement nazoté sur Isaac. Vous comprenez? Au moment où l'élo ba pasteur est belé. Na ebité so ba comprendre l'écriture mabe ou soit ndeka katolo ba ke bazoya pona mabomu na bango. Au moment où l'élo bazoya bisa mutuke, il faut pesa nga Isaac na yo. Donc Isaac, il faut pesa loko moko ezo soyo. Non. Ça c'est faux, ça c'est diabolique ça. Parce que Paul Azolo Baké, il faut donner ce que ton cœur résolu. Vous comprenez? Pas dans la tristesse, vous comprenez? Et ça, il faut donner dans le cœur joyeux. Vous comprenez? Mais tant que vous avez un sengayo, au monde appelle sur enveloppe, il faut que vous il faut que Isaac nayo. Vous comprenez? Bah comprendre ma bé. Vous comprenez? Donc Isaac, il faut qu'on définir d'abord Isaac. Isaac, c'est quoi? Ou bien Isaac, c'est qui? Vous comprenez? Pour Bazolo Bakenzambe, Asengaki Abraham, Isaac, Abraham Azaïka na moi na moko o Isaalaki Isaac. Ça c'est la prophétie. Ça c'est donc ça c'est la révélation. Il faut qu'on dans la profondeur pour comprendre makambo nyon surtout. Donc il batu nyon surtout au basenga bango ba Isaac. To o basengi bino ba Isaac. Bo pese le côté c'est faux. Bazoa na ke bino. Eza lokuta. Il faut total par rapport à la Bible Isaac c'est qui? Donc awa nazana mukanda ya donc nazui mukanda ya donc nazui mukanda ya Genèse. Donc Genèse chapitre 21 verset 6. Donc Genèse chapitre 21 verset 6. Yokandege Sarah zoloba. Vous comprenez? Sarah dit, Dieu m'a fait rire de joie. Tous ceux qui apprendront la naissance d'Isaac riront avec moi. Vous comprenez? Isaac, cela veut dire la joie. Isaac, cela veut dire rire. Vous comprenez? Ce que Moutazoya pesanga Isaac no so donc cela veut dire que pesanga kosekanayo, pesanga joie nayo. Vous comprenez? Parce que Isaac ezola ki sabongo. Vous comprenez? Or que les véritables Isaac ezalakande la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Sarah lobi mutu nyonso to azomona Isaac il faut azala dans la joie. Yesu azoyebisa juif na mukanda ya Jean chapitre 8 verset 56 alobi que votre père Abraham il a vu mon jour, il est tressailli de joie. Vous comprenez? Donc il est véritable Isaac ezalakande Jésus. Alors que biso lelo na église
mutu nyonso tu o aza na Yesu, parce que la Bible dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Ou soit la Bible dit encore que c'est lui qui a le Fils à la vie. Vous comprenez? Donc la vie d'un Christ, ils allaient rendre la joie. Donc mutu nyonso tu aza na Isaac, donc ils a joie. Donc mutu nyonso tu aza na Yesu, azala rendre na joie. Yango Bible soyez tous dans la joie. Donc voilà. Tout ça qui est aussi ça, mais je crois que question n'est pas tout na oyo et vous allez pas malamu mais karusunga ba na nzambe bolanda biso nena lo baboy. Maintenant tant que tout lobela makambo déjà à la base bambongo wana oyo kota kawana wana za mutuna te wana bambongo kota magama bonzana faut quand même tout monde arata so peneza ki peneza nzambe parce que nzambe il faut tout salisa na sama nzambe mabonzana kota kawana mabonzo ekota combien d'églises wana pendant combien des années basala nini point d'interrogation. Voilà question ngela ali net ba fin de l'année bo poto 6 na ba fin de l'année boye message nini o ba yela ka batu tant ba peso o enveloppe ba go yebiso nini pour attirer yo obimisa mbongo pesa message ni bayaka nango. Non, message au bazo ya nango bazo lobake nzamba bateli toute l'année et tout ça, donc il faut la reconnaissance. On comprend. Et puis na souka ba diable. Ouais, donc il faut peboya veiller de prière. Déjà toute l'église oyo na août bosala qui veillait na nini bosala qui veillait boya osala veiller kaka les 31 soit disant boso kota année ya sika, c'est faux. On comprend parce que biso bana nzambe yesu alobi ke bozana mokili mais bozaya mokilité. On comprend. Biso ndenge toza boye tozalaka kaka na une année de grâce. On comprend. Donc il comprenait que ana na révélation. Mutu nyonso to koya ke ngana za na 50 ans, ngana za na 30 ans, ngana za na 20 ans de ministère. C'est faux. Au comme na 20 ans de ministère ndenge nini parce que nous tous toza kati na une année de grâce. On comprend. Yango moni kombo ya mutu OK. Tozui soki bossa bando benge be 52 parce qu'a totalisé 52 ans. Au moni siko moyibi ezanini. Nde nazaboé nazana 100 fidèles nazana 100 membres on comprend. Donc ils sont na sombi carton makayabu na sombi cuisse de poulet à 20 €, na sombi boetan on a rotia na bengsi batona lokola anniversaire on comprend. Batu ba oyela nga ba cadeau au mona. Donc il faut qu'on s'ala très attention nyo surtout na ba pasteur nyo surtout ba sala ba anniversaire na bango on comprend. Et ça la rendre pour ba soutirer ba na nzambe mbongo. Alors, si on a il y a 7 €, tant qu'on a moutalier, moi, moi, l'ikayabu, il y a une enveloppe. Ça, c'est faux. Ça, il y a des barres. Donc, nous sommes tous les gens qui moïbi. On comprend. Parce que, non, s'il vous plaît. C'est ça. Parce que, dans Ecclésiaste chapitre 7, la Bible dit quoi? Vaut mieux le jour de ta mort que le jour de ta naissance. On comprend. On a bisoba dans Zambé. Et sengo na biso o gloire na biso ndenge biso to lingelaka ezalaka nde jour akufa na biso on comprend mukolonga na okufa c'est ça la gloire de Dieu parce que j'irai au rien de repos on comprend. Donc yango monique biso nyonso tozala na une année de grâce banda yesu ay mutu nyonso tu o andimeli yesu lokola mokonzi pe mobiki sine akoti na une année de grâce on comprend. Ce n'est pas question que oh bonne année à sika année à bon non biso tozaka na année à sikate. Donc une année na biso ce qui est coulé tokemba moko na enlèvement. Ça dit donc pas de veiller le 31 décembre. Non, pas de veiller. Veiller par rapport à quoi? Boki maba diable. Yango mona yebisa ko moni l'église union surtout au bazarao kata diable, kata boy. Ils ont peur, on comprend. La majorité babanga na bango nzambe te. La majorité batambola mabe yango ba mona ke de na sumu kaka na sala ka boy yango na fallait na kata ka diable, na kate machete na tumbaka et na sala boy. Donc c'est ça, on comprend. Voilà. Donc voilà. Frère Rodrigue to comme na suka message nyo ko lancer na bana nzambe na moi parce que moi to yambo moi trop il faut vraiment tout le bas. Message nyo ko lancer bana nzambe ba Rolanda biso à travers cette émission oyo petam sunzamba o kangolo bon à travers toujours maloba oyo yebsa ban. Gloire au Seigneur. Donc il faut toyeba ke biso bana nzambe tozoko ta année ya sikate. Vous comprenez? Tozoko ta année ya sikate parce que toujours vivre na une année de grâce que nzambe a proclamé. Vous comprenez? Donc voilà. Donc au 2026 na lola ezate 2026 c'est pas nzambe. Non. Vous comprenez? Moi na nzambe akotaka année ya sika lorsque a abandonné de masumu.
Vous comprenez? Voilà. Donc, toutes choses anciennes ils sont passées. Voilà, toutes les choses est devenues nouvelles. Donc, au coach année à Sika avec Christ. Maintenant, année à Christ, tous à une année de grâce. Tous à 2 ans, tous à 3 ans, tous à 4 ans. Vous comprenez? Donc, tous à une année de grâce. Donc, il y a toujours vivre na une année de grâce na biso. Il y a un moni mutuloko la Ézéchias. Tant Nzambe abikisi na liwa, tant abisa prophète eli que no yebise que azo kufa. Après abele prophète eli akei ya bele Nzambe, Nzambe abiki na bakse lié 15 ans de plus. Na vexé ezana Ésaïe chapitre 38, so kiti na verset 9 au mona que Ézéchias azolo bake, je vais veiller au reste de l'année que le Seigneur m'a donné. Vous comprenez? Biso to veakande sur une année de grâce et Nzambe nda pesa biso. Vous comprenez? Nata la marche nanga, nata la conduite nanga, si réellement je marche toujours avec Dieu. C'est ça qui est important. Vous comprenez? Donc ce n'est pas question que ndokalié ote janvier, février, chogini a zéro na décembre pour aller ayo. Non, c'est faux et archi faux. Déjà eloko tu bolobaka na longolango, o soko moni ndoki belela enoki, sino soki aokokayo te chogini non. Soko belelindo que si tu n'as pas Jésus à Oliao. Donc il faut avoir Christ dans ta vie. Donc Christ wana na zongi muke, c'est lui le véritable Isaac. Donc il faut avoir Isaac dans ta vie pour vivre avec Dieu. Si tu n'as pas Isaac, tu ne peux pas vivre avec Dieu. Vous comprenez? Donc personne ne te demande ton Isaac. Sinon tu ne peux pas adorer. Pour que Abraham abanda ko adorer Nzambe, c'est tangunda zwaki Isaac. Yango ayebi ke nazo matana ngomba na Isaac pona kende ko adorer donc Nzambe. Momona Abraham azo yebisa ba serviteur nae. Abi nazo matana Isaac, mais nazo zonga na Isaac. Donc un pasteur, si je te donne mon Isaac, après kilt, il faut donc c'est là Isaac qui nanga na zonga nae parce que Abraham akenda ki na Isaac azonga ki na Isaac. On comprend. Donc, bino tout bat pesa ba Isaac et pas ya ba pasteur, ba prophète, ba docteur. Bok ende bazong c'est la bino ba Isaac na bino parce que ba yiba bino ba retenaka Isaac était. Voilà, merci frère Rodrigue. On peut savoir tout beauté. Bon. On peut savoir bon, on peut savoir quand même na bateau yo bazo soutenir quand même l'enseignement, on comprend. Donc bateau ba benga pour ndето solo là qui par rapport à ba chantre et tout ça. Donc il y a aussi des chantres, en tout cas aussi ça quand vous doutez tolobela kako et tout ça. Donc Nzamba Zolokumu donc il chante moko benga. C'est un frère qui na yoka penza banjembo nae, le frère Marco Orion Marco. Donc il y a un banjembo bien so bobeti Orion Marco et ça njembo moko sala Éternel écoutez ma prière. Donc on a penza l'enseignement na Katanzembo. Vous comprenez? Donc que Dieu le bénisse. Et frère moko pa benga en Angleterre et le frère aussi a tidelenga banzembo nae. Donc c'est vraiment un frère, un chantre de l'Éternel. Au monasiko bato aboye, bato bazo yemba l'enseignement. Au mona ba osala na bango na ba vie mke. Vous comprenez? Pour bato ba olanda na bango kaka ba pasteur na bango ya lokuta o ba mesana et pasteur Matalana. Donc c'est ça. Donc il ba faux chantre ba na bango mais bato bazo yemba enseignement en tout cas ba linga bangote. Le frère na bossa kombo nae mais Dieu de gloire lui bénisse. Donc on comprend déjà place Nazali. Donc voilà, merci. C'est les deux frères qui n'a pas si bango mbote Nzamba pambola bango va continuer toujours. Ok. Alors merci na bande konde bolandi biso. Toseng na binoka moi partage ko sa biso pema bien, restez connectés sur Tolo Bela Vie officiel. Abonnez-vous encore massivement pour rataka makambo boité. Moni soki o s'abonner. Soka to tie vidéo, ça dit notification comme le direct et puis voilà, au tali vidéo voilà. Le numéro on se peut tia wana mais ka benga biso pour pesa biso pema li solo na yo. Moi suggestion on se pose biso to yambone to yambi frère Rodrigue Boye, ozala le bienvenu. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés sur Tolo Bela Vie officiel. Allez, bye bye.
C'est basé quitter ça ma plat. Jour tolobela toujours vie yango tu as pleuré ça et 25 kilos tolobela vie toujours bana nyonso voilà nga toza na orphelina totika biloko ozomona tobitikela bana biso ya orphelin toza na orphelina awa toujours tolobela vie oyo nyonso ezali vie ya bato tolobela toujours vie peti bazobimisa bango baplan soso kita soso akarte kita Piguel de la vie toujours en forme. nakotuna mwa 2 mituna kaka tuna osimbika mikolo kozone mama mingi me mama mbote papa na ngai naza ndeko Papigene nayaki mpe mpona sala mwa action ndenge ezalaka alors awa elekaka ndenge nini travaillaka ndenge nini awa na biso ezali orphelina tozali na bana oyo bakufela baboti na bana oyo baboti basumbola babwaka na balabala nde bana oyo toza na bango awa kolia na bango kolata na bango eza bato boni koboni te ndenge wana bazotanga mpe na bato boni koboni te moto motema nde kotutisama ndenge wana siko bozwa bango bozwa bana ondenge tana na balabala te tozwaka bana bongo te bana oyo liboso toza kozwa ndenge wana me kozala biso baproblème ebele po ekomi leta ye moko azoya kotikela biso bana lokola affaire sociale lokola la police okotimona na nzela aye kotikela biso siko badifficulté nini bozala nango oyo bokutanaka nango ndenge boelevaka bana ngo na mosala oyo yaya eza na makambo ebele tokotanaka nango mwana akoki kozala kosi asali likambo moko boye na ndako akosike na bunduke bapara bakufi ntango parent koya akoyeba teke bato oyo basaleli nga bolamu omona ingratitude eza omona epai na bango mingi kolobela biso nimporte quoi ya mibale ezali kolia na bango oyo ezalaka mpe na pokoso mingi oyo ndenge nauti kolobaka ezaka bato boye soki ke nzambe akuti bango mitema te antuka eza pasi loko eza lisanga ya kristo eza atutaka motema kaka moto ata butu omonaka eloko bino bosalaka neti bozali neti babénévole toloba eza bongo mpa ndenge oti koloba
puisque dès toujours travailler awa ce qu'on s'appelle pour mon maman et mon promotrice pour mon ami toujours travailler awa tout dans salaire na salaire ndenge oyebo so ah maman zo boyo pesa ba travailler les toujours de façon OK bongo bana soki neti mwana beli za ndeni mpona kote ya mwana soki ya beli eza na ONG moko ya baitalien nova ye kaka beli tosunga mpona kotoa mwana soki ya beli okei na hôpital moko bayokana na bango bana basusu. Est-ce que tout le monde a pu bana tout na bango te kote pa ya bana bapesi bino pe mbote te madame bapesa bino mbote ko sapesa na matresse. Merci beaucoup. Nzamba pambola bino msalo bosala. Amen papa ngai na bino pe ndenge bozosunga biso nzamba pambola. Merci beaucoup. Merci. Parce que poto gagner ta mon que na pas maman na maman comme on le voit. D'accord, merci. Ah oui. Voilà, il dit il n'y a pas de problème. Bonne maman, ça madame. Bonjour. En fait, biso to ngala za la France. Nayaki awa, normalement fallait pe to tia moi to pesa moi sukali moi lipa. Et moi to memagi moi don awa na fina na bino. Et puis tout le monde a bino tout na bino pe moi quelques questions par rapport à l'évolution d'enge vous salaka moi ba difficulté au kutana nango. En fait, ngana za na l'association et puis dans une chaîne YouTube to bengi to de la vie de Hollande biso pe ba Hollande biso partout batamité ya malamu pe bazali peut-être ba ko linga pe ba participer na projet oyo ya kosunga parce que c'est pas facile. Alors bozana bana ndenge nini awa. Merci beaucoup. Zo micro maman simba oyo bana. Merci beaucoup. Merci pour mon abîme pour yamba bino. Merci. Na kombo na Yesu. Amen. Ko uzali azalite. Pona ko molimbo na ko lakisamo ke na koma na sika bana oyo bazali bana basangi bapara. Na kutana na bango pona na posa pela sunga bango. Uzali azalite. Bana bazali awa bazali bana bauta boka leta. Nazoka bango na barabara te bauta boka leta po bazala sécurité moko malamu pote soko lobi te ozwa na balibanda abana mosusu esika bakuuta oyebi te ekosi baproblème nde bana bautaka maboko ya leta 24 commune nayaka na bango bamosusu bapolisier balakota bango na butu bamosusu bapara balembi abana bazali kotika maboko ya leta nyonso kwa bazali awa nga moko mama kwa na pande na sali siko na sali 31 ans amsaro ya koboko la kabana koboko la kabana likantiango zo kengo bon nza yote kapa nzambe oto sengaka nzambe kwa pesaka o ngai na mana nazaki pa maria kwasi ya soda na ngai capitaine na robaka na bisoki ngana mobana nganzamba akabuli biso jamais na bara mamu na sala nzambe tangu petu ko to kabwana na sengi pa nzambe nsala oyo kopesa losi na basala na kosenga na pa nzambe ko ya losambo nanga na mondika mko moko pe bana baye sengi wana zabu kapteni na rembo baye sengi au mama tuzana mchara mama tuzana shika kupanda te ika pana bote natari sikona loba nzambe tumatia kabisa nzambe akoyena loleni ayambaka bango navandisi bango apres naye komema bango na boka leta tala bano ndenge baye tala baye bo baye tala te batiki bandako ebele baye pana to eza mission moko nzambe atindi bango yamba bango tokosala oka lettre moko garde provisoire ya musu aparana bango bakomona na ntango nayambaki bana wana nde libera mosala yango bandaki wana
bana zolo bayese zolo bayote nazaki lokatera bizana siko pesinga musala lukape place bango bana na bana balokatera bona kokatera ko pampu balikite babenga bana bazaba ndoki Isami pe alala kate tuzake na masimu kwa mlete ziko tuzo sambe ya place moko tuzo sambe ya place moko mabanda rudi na mama azara musabo kitoko na ndenge pe ala bibi sobi ifana sombe sika atupande asombe la kinga ok tanga sobi atongi na sika saliwa après na bandi kolela sikoyo na baambasade tout ça bayi kokolela ok bana babandi koya balebisa peteza na utaki na bango kona 15 ti mosala continue kolelaka pa nzambe mpe naboka bango na kati ya bisamba ya binzambe soza mosala opesinga ondile ngai kamba mpe motema ya bato kamba mpe bakonzi ya mboka bakokosoka mpe bana nde omoni mosala ezokende mpona nini te ngai moko motema ya mama nazwi bango lokola bana wanga na boti nazokobokola bango kwa bana wanga na boti me bato ebele bakizaka na kati ote mama bato ebele bakizaka bana oyo les enfants de la rue nde tolobaka bato ebele bakizaka bango ke baza bandoki baza sikoyo bogéraka bango nyonso ndenge bon na bana yebi so ngabe nakamaka bango na président mabonde nasengaki na priere mpe nakamaka bango ka na kati ya priere ata molo yo boti elolo bakobetela ntoto ndenge moko na bana ntango bazwi koya soki okamati makabati ndeko ti liboso atuka ovanda na bango te okoka kosala mosala te ntango baye na tia bango na kati ya bakonde babinzani mokano na yo ndenge olobaki te nga nasala mosala oyo bana ndenge bakomi awa experience ya mabe kati na bango ezala omna de juge ndenge bazali awa nabengaka bango kondoki te nabengaka bango nini te nakabati mpo bana na nde nakamaka bango na priere oyo namoni ezali na esprit eza mabe basala nzambe bayaka mpe awa baya kokama ngo na priere ngapi mwana oyo eza nde eza malamu te paster bakitiango kati na bongo ti mwana akoma mpe lokola azali bamusu basi batanga babima eza deja na bandako na bango bakomi na bana 3 bakomi na bana oui nabalisa mpe ok nabalisa mpe musu awuti kobota apres une semaine apesi kombo na ngai oyo azalaka bagi monite apesinga mpe bagi monite félicitation merci beaucoup ya mibali mpe bazali bakomi na bana 6 na kati na mosala alors lelo sikoyo toloba okomi na bana ofait oza na bana combien awa naza na 96 donc 96 96 oyo naza na bango nde bana babimaka bazokota badifficulté nini ezalaka oyo bokutana nango difficulté makasi parce que bato mosusu balanda biso baza na besoin mpe ta mosusu bameka kosunga alors tosunga mpena makasi omoni te baza bato mwana ozali na kati na ndako soki ovandisi ye kaka bo mayele te nini te akokoma nano ntete kosalanga batanga difficulté siko ezali kote ya kotanga koko kotanga kolia oyo moto atushe motema na ye aye mpona mwasaki moko azosala tiki bazolia kasi ekole papa moko asa akufa mpe na motema ya nzambe atushaki ya mama nazoloka kopesa ye mpe apesaki ngai arrete mama luka ata awa lebana atangisa bana oyo nakoko naza na ekole sina mpe nazwa bana natangisa bango kosimba te kasi yo moko lokola aza mosala ya yo so otangisi bana wana na banzambe akotia maboko nde napunguli place moko ya ekole natotangisa bango sikoyo awa lopango na ngai kasi ekole lopango na ngai te naluwaka place wana baprofesseur po afutama baenseignant po afutama nde ekite na yango makasi kote wana nafuta ndako na affaire de mo naluka ke so baenseignant po bazwa ata ma moke kote wana atuka papa episanga difficulté moko makasi koleka po bana batangaka kaka nazali kote ya sia babimisinga mpona nini ngongo eza te
Kongo pe asali makasi mama na zikasi yo moko lukande ya kofuta ndako. Basotanga. Sandesi lukambo kofuta. Sandesi lukabasini. Ndi tukite makasi yo na kana. En tout cas, merci maman, moi tous mingezate. Merci vraiment nzamba pambola yo. Bandeko bozo anda biso batamite ya malamu, je crois que vous allez partout. Tout le belavi musa na biso yango. On est toyé sur place awa na Felina. Motema oyo mama na biso azana ngo. Eza motema zo senga batu nyoso fu bazana ngo. Ba Congolais so tokomi na mitema oyo. Bano nyoso monyo oyo bana na yete. Bano bazana nzela, lelo bakomi bana na ye. Yo pe soko ozwa fardeau wana ya kosunga, ça dit to sunga naka. Maman merci beaucoup biso to tiki yo to ke pe to pesa bana mbote. En tout cas merci. Zamba pambola on a asio to leka lisusu ko biso na banzi moi j'attends comme famille zatawa mais famille bayaka famille nanga ba lekaka awa à travers bangonde senga penga pena leka. Merci. Voilà donc na assure les exemple à suivre batu misupe na asi ba Rolanda biso ko pe ba Rolanda pe ko ya biso to chaîne to za suivi makasi na diaspora la sur bata diaspora mutema bango et tout ça ma ba rubenga biso et puis to komema bango awa je pense que ça n'est pas possible ata bozala na libanja ya mboka mboka chaque mboka na bino activité za makasi bana na bino bandreke na bino baleza bino bazanga activité sonda bazo songa bango bosunga pe mboka na bino ndenge centre charia bana oliva okoma pe na mboka bino soko bakoni malamu soko batangi malamu bakoma pe tu soko batangi malamu te bakoma kuna ngene right les soucis na gaza kalelo pe bakoma pe batu bazala pe na bandako na bango lokola ngai pe mama na bango ngai natanga mama te na bana na sa mariage lokola nzambe akabula tulisinga na bino nzambe nasala miso nzambe mpe andimi na wasala na kolinga pe bana oyo lelo bakoma pe bavoyu te bakolo bakuluna te bakrimine te bakoma pe batu po bakokosenga mboka na biso. Amen. Kolelo soki bakomi pe bato bakokalisa bino eza mwana Kongo bakokalisa bino nakolaka na centre sala kola centre nasalisa pe bandeko oyo ya centre esika nakuti nasunga pe bango nde nazalaka na susio nalelaka bino mpona nzambe eza nasunga batusie motema na bato baza na motema ya bolingo motema monene nasunga pe bango po epo akoma bato eza histoire kati na bango. Amen. En tout cas, rappelle-moi, merci, nous la vie, et j'en embarrasse tout. Jamais. Togoya le suba matoya. Tano mwenga bo to vande so ato so la lisusu. Merci. Wana tamsu eza so plus lisusu. Tanga bandaki musana za jeune mama. Na kubo ko kana musa. Musana. Voilà. Na lala kana bango, na mukakana bango. Kana ko carte bango. Sekela makambo ebele ya vie yango. Secret ya makambo ebele ya réussite. Il y a protection, il y a makambo belé la vie yango. Donc les pamboli baluka voilà, bénédiction baluka ba croisa na bokote. Maman merci beaucoup cette relique là aussi. Merci. Merci beaucoup maman. Voilà, merci. Désolé ça de bon merci beaucoup maman. Nzamba zana yo. Voilà, elle est venue. Merci beaucoup.
Voilà, awa bazosambela obuvunuka Amen. Ouais. Mbote na bino. Boza malamu hein? Ngai naza papa na bino. Ngai pe kotala bino ndenge batu misusu baka kotala bino. Lelo na osenga na bino ezakaka ya liboso. Ya liboso ezali losambo. Ya mibale ezali discipline. Il faut boyeba ko respecter batu oyo bazana bino awa. Batu baza ko encadrer bino. Eza facilité bino mo boyebi bisika bo wuti. Mais awa bokomi lokola bana tata moko. Bitumba ezala te entre bino. Koswana ezala te. Bolingana entre bino. Et mingi vraiment bolinga baboti na bino oyo bozana bango awa. Boyete? Boyete? Voilà. Allez, moko nana loba. Yo yaka. Ah, yo na moni okambi prière. Yo komolo nani? Dieu merci. Dieu merci. Yo za âge 14 ans. 14 ans. Ça fait combien de temps ça? Bamboula boni za. Oui bisouté. Bon melia. Ah les grandes ça va. Yo vous êtes discipliné, vous êtes poli. Hein? Dans la classe. Okay. Merci beaucoup, Dieu merci. Vous mettez à Dieu merci, mon beaucoup. Nani mswa lingaloba. Yaka. Bonjour. Yo comment nani? Jean. Comment Jean? Vous avez un boulot combien? Hein? 9 ans? Ah, 9 ans. Ah, Bamboula combien salia? Où me hein? Ah, baza gentil, hein? Bamba bino bien. Ah, sikoyo. Okosenga nini pa nzambe pona bato bayamba bino. Oyebisa nzambe nini pona bato bayamba bino. Merci beaucoup nzamba pambola bien bato yemi akoleka. Nzamba pambola bango bakse bango akoleka, hein? OK, merci beaucoup Jean. Wa bo meto ya Jean maboko. Mwana mwasi mo to ane besoin poto si sakasi. Mwana mwasi mo kaka. Ozo rasoni. Mwana mwasi wa lobazade. Suza. Nani? Yaka. Voilà. Aïe. Bonjour. Kombono nani? Hein? Lina, vous avez un boulot combien? Vous avez un boulot boni. Osali mbula combien? Oumelia hein? Ah, vous êtes gentil, bah bino bien. Oui. Vous avez très bien hein? Oui. Mais yo son sabaninga te Lina. Osonaka. Koson sabaninga te ko Lina. Obundaka pe hein? Poni obundaka Lina. Obundaka Lina. Kobundaka te na baninga hein? Osambelaka? OK, websa nzambe ni pona vina websa nzambe ni. Websa nzambe na koma mutamunene nsho. Na banda posungo batu bazaka. Ogi Lina obi websa nzambe ejwa koma mutu munene asunga pe batu bazanga. Lina nzamba pambola nzamba ko sa prière. Bo bete Lina maboko. Bon merci. Voilà, en tout cas merci na bino ngala ke na tiki bino. To banda otala bino boye. Na sengi na bino ba ne bitumba te
Bonsoir, na répété. Respect, boto sabato bazali boso na bino. Boyokani, toyokani? Oui. Toyokani? Oui. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ça m'a pas Merci. Merci. Voilà prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman.